Bande kotambola na mokili omona makambo. Mbote na bino balandi ya MDGD TV mafuta ya sika. Ezali ngai wa bino mère Dorcas la grande dame. Kaka ndenge to mesana ko kopesa bino basango pe kopesa toli. Bande ko pasteur abeli liboma en pleine campagne d'évangélisation, convention, tout ce que vous voulez. To ebika ndenge église et ça des fois moi ba activité milulu et consort. Bande onangai tango nga na yaka kolobela makambo ya ba soi-disant serviteur de Dieu ou encore to lo bakara ba pasteur ndenge ba omo ba mpesa akomodo so muto lobika pasteur to benge pasteur. Tango na yaka koloba makambo ya ba pasteur ya mabe et consort na lingi na meka ko éclaircir ou encore meka ko expliquer bandeko ko ebisa bandeko que ezalaka pona ko dénoncer misala ya Satan. Bible ezoloba il ne faut pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres mais les condamner. Parce que mutu mususu ozongo na angla mabende ko mo ebisinga lobi pourquoi ozo exposer tozoloba mabe ya ba serviteur de Dieu bandeko na yo to pe baninga na yo ba chrétien. Non non. Mwana nzambe c'est votre ozala batu biso nyonso. Mais mosali na nzambe ako brancher ndenge Bible lobi mais azana limite, il y a de ces choses là à cause à cause de sémence au anango. Na 1 Jean je crois na chapitre 3 Bible ezoko ko lakisa pe ko kesenisa mwana nzambe na mwana satana. Différence entre bango mibale eza sémence. Muto ana sémence mabe et pousser kana mabe. Wana sémence bien et ko permettre ya sa mabete. C'est la sémence. Muto ezo kesenisa. Mwana na nzambe na ya nzambe te, mosali na nzambe na ya nzambe te. Et misala to makambo bato bako sala. À moins cause à la ignorante oyeba te. Eza ya koluka te. Eza clair que sémence ba nango eza ya malamu te. Parce que on peut avoir de faiblesses, on peut tomber, on peut brancher des bibles zoloba. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire étant enfant de Dieu. À moins cause à muto ebi mambongo te to za étranger na mambongo. Yango bomoni lelo bat ba ko taxer basali na nzambe de tout, même il y a vrai ba ko benga ba ba faux ba ko finga bon. Pourquoi? Simplement parce que ba yebite. Pour muto atanga la Bible, oyo ayebi a ofinga te. Tope a ko condamner te, a ko généraliser te, a ko pointer du doigt te, a ko loba jamais que ngana osambela soute. Parce que lelo oyo misala ya bato na ezo sala ke bato belé porte lole kangamela bango. Balobi to ya osani na église. So ekutu biso to ba païen to sa mambo bino bo sala te. Donc au fait c'est clair, déjà tant païen oloba ke ngana apa ye mena bimana mwasi ya mutu te. Siko ayo kato mona mutu mibenga mosel na nzamba sa ba scandale ndengwana et puis ebimi na toile. Vous direz quoi? Mutu na mosel na nzambe. Bandeko na bandeko loba mosali na nzamba beli liboma en pleine campagne. À moins que oyeba te, à moins que ozala ignorant ou encore étranger na kati ya makambo nzambe to ya molimo eza na ngoya kosamba te. Yana ngoya loa koluka te. Nzambo yo a benga basali na epe a établisera bango kande Bible zoloba na biso akoki jamais koya ko humilier kombo na Yesu, kombo na ye to mwana na ye to mosali na ye na lolenge ya boye. Kaka ndenge tozoya ko dénoncer ba pratique ya mabe oyo koti na église nde boko mona ba retomber yango ba makambo. Lelo o bandeko nanga batu ebele o ba komi benga basali na nzambe mais qui ne le sont pas. Ba koti banganga po na ko impressionner batu po na ko sala ba spectacle
ya kokweyisa ya kobimisa babiloko songolo pakala ya kosala bamiracle. Et tellement Satan aza moninga mutu te bakozwama mpe na mitambo. Mutu aye kosalisa convention bato baye ebele mbala moko manifestation ya kilibomi ebandi. Bandeko, ça c'est l'œuvre du diable. Année passée na mona vision moko nazaki ezali na banda kolala. Le Seigneur m'a montré un homme de Dieu que je connais na mboka na biso kona otanga kombonete ya munene ape parmi ba pasteur balobelaka trop na ba scandale ya mabe doye kuta kiparate aza kuna te. Na ndoto namoni tata na beli liboma. Après ye na komona mususu. Wana kuti se fi un ami bien que tellement na bano mone clair te nde sala ki to kabwana na ye. Dans la ligne soit massa na ngate quoi pour na mona ki anakata mamba malamu te. Et la même vision na la deuxième personne que j'ai vu attraper qui folie eza ndeko wana. Et tant na osa analyse ya émission oyo denza me ozong c'est la ndoto on a comprendre siko. Bandeko na ngai ba église mingo boko mona oyo ezo soi-disant ko représenter Yesu. Eza ba temple to pe ba synagogue ya Satana. Soki toya koloba bo eza pona ko alerter car ande ba lobaka ke omoni ndoki belela ou encore bisika muto okufa muto mawazanga rate. Toza ces anges intercesseurs na bandenge moko boy oyo tozoya ko yipsa bino ba vérité pe ko expliquer bino mambango eza ndenge nini parce que bele ba yebite. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali. Le fait que ba yebisio makambo ya solo ya vie na yoto ya famille no linge lo bateke muto yebisio a mosali na Nzambe. Le fait que ba yebisio likambo ekokisami elinge lo bateke muto wana a mosali na Nzambe. Satan aza mama na stratégie ya kosakana te. C'est vrai, Bible zoloba quelque part qu'on reconnaît un prophète lorsqu'il dit quelque chose ou donne un message et que ekokisami. Mais ce n'est pas forcément mutu nyonso akoyebiso likambo et que ekokisami aza prophète. Toyebi lisolo ya mwasi ya molimo wa Python na acte 16. Ayebi Paul Pierre te, ayebi Paul te, ayebaki bantoma te, mais bizarrement en le voyant, atatola ke baza basali na Nzambe. Et c'est cet esprit qui est en train d'agir actuellement dans des dites églises. L'église est belle quand na yebisu bino, ya ba église te, ya ba synagogue ya Satana. Ya on a continuer ko insister ko loba na mutu moko. Tala avant ko te église songolo pakala. Avant obenga pasteur songolo pakala. Avant ko ta na contact na mosali na Nzambe songolo to pakala. Bondela Nzambe ala kisayo si c'est une bonne personne ou encore si c'est un bon endroit. Ya ko kende parce que église eko bongi sa vie à mutu pe ko bebi sa vie à mutu. Son Nzambe azati. Église ekoki ko mema mutu na lola ekoki pe ko mema mutu na lifelo soki Nzambe azate. Makomi ezolakisa biso na Psaume 133 ke mafuta basopi likolo mutu ya Aaron ebandi na likolo ekiti na mandefu ti na bilamba e affecte nzoto mobimba. Qu'est-ce que cela veut dire? Mutu oyo aza représentant spirituel ou encore ange de l'éternel de Tobenga bango, en d'autres termes selon Apocalypse, mosali na Nzambe aza mutu oyo azo représenter Aaron. Et comme to forma corps à Christ, bilamba ozo komona wana ezali bato tout autour na bandimi banani, et l'huile qui est sur ta tête va t'affecter. Mafuta ya likolo na ye ko affecter soki eza onction ya salité ozala affecter. Or Bible zoloba suir moko te ekota lola. Elo moko te ya mbindo ekota lola. Tant ozali na se ya onction ya mutu alolenge boy, pasteur amo asimba kisi. Automatiquement tu es sous la malédiction, tu es sous la suire, tu es sous la saleté. Nzamba amona ote.
Et c'est très dangereux parce que aura un enlèvement puisque ton âme est souillée. Pour eloko nzambe visa kezalaka âme ya moto. Yango nde komata, yango nde kosamba liboso ya nkolo. Bible ezoloba sortez du milieu de. Parce que relation moko te ezali to ezoko exister entre ténèbres na lumière. 2 Corinthiens 7. Maman, papa, tu as besoin de la révélation. Car sans la révélation, le peuple est s'enfreindre la Bible. Tu n'as pas besoin de kokimara mbang na sima basali na nzambe. Nzamba lobini po nanga. Passer bondela po nanga. Tu es capable ou encore tu peux aussi prier. Penza mamimon ici. Car il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tant bis nous autres là, to côté à lelo, tant to bandi ko yeba mamanzamba sika tozalaki boyete. En forgeant, on devient forgeron, l'appétit vient en mangeant. Kolingelo kwa ngo komipe, c'est ça que lelo to koma mature, lelo to koma mûr. Et mutako ya na ba loyengete aya mutuneti nga ko sakana esprit na nga na mamba molimo to ya nzambe. Na ofuka misayo. Parce que j'ai l'esprit supérieur. Et par la grâce de Dieu, je peux détecter et comprendre quel est l'esprit qui anime cette personne. Wana capacité ya koma pena ba niveau wana. Ya likamba olinga. Bandeko mwasi mo apesa témoignage mukomsusu. Kande ba mona ba lilanda mo pepa réseaux sociaux, o mona passer songolo te okei. Pakalate kuna prière na otanga na ba kombo te Holandi. Kuna plein bat bakota 10 000 personnes en ligne ba yara moto kuna bako boma bandoki. Holandi. Mama, ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali. Ba passer bele bolanda na ba réseaux sociaux ba bandoki pour votre information. Et mission na bango ezaka moko ya okangila bana nzambe porte à lola. Kaka ndenge olanda ke na ba prière na ye wana. Ya makambo eza spirituel. Yo yebite. Ba flèche combien ba betaka yo et puis na ba lolenge nini. Ndeko mwasi wana bandeko abanda kolanda mosali na nzambe moko ka ande balandaka en ligne. Et jusqu'au point aye kozwa contact na ye. Ebele tosala yango n'est-ce pas? Eya mabete mais avant sala yango obondelaka. Nzamba confirmer que muto a penza ya nzambe. Po sino te odinda libulu. Alala comprena talala loti ndoto. Aina oluka passer on a ebise fuka ma po bondela pona ye. Tango fukami. Bomonde ba passer ben poza batu maboko. Ndeko wana mona ba maboko ebele bima na nzoto passer wana. Misu na libumu, misu soki wapi siko bizarrement. Na place ba imposer loboko ba maboko wana ezoko étouffer ye. C'est ça en fait la réalité. Il y a monde des esprits. Ou encore il y a marambo bako tala mais bako comprendre te bako maîtriser te. Faites très attention. Na lobaki ba pasteur ebele bolanda na ba ligne awa. O prière boye, o zongisa boye, Facebook et YouTube. Ebele ba bandoki. Yo zomona zoloba na yo pambo ama nzamba pambola yo. Oyoki na mato ya bomoto, mais na mato ya molimo alakeli yo mabe. Ya ba réalité o existaka. Nga plusieurs reprises na sina mona biloko andingwana. Dans mes visions des fois, aucune église moko vandi, pasteur liboso azo lakela bato mabe me bandima baoganga amen. Siko il faut ozala spirituellement alerté pour comprendre et belete bana grâce wana. L'autre fois na lobai na bino na émission moko oya manki ona ke na temps réel to na temps otoza. So eza na dom moko o bana nzambe faut basenga to église il faut senga nzambe ya don discernement. Eza dom moko c'est très rare et difficile na bana nzambe belé. Pourquoi? Tellement distraction ya makasi parce que ya dom moko za na exigence ya makasi. Senga ba discipline ya makasi. Et senga ba consécration. Et senga ba méditation ba vie à prière. Et lelo bato belé o ba mi benga ba na nzambe
bako sakana na bango na ba charlatan. Mutu musoke na kopesa mutu oleki na spiritualité. Mais yo ebika mosali na Nzambe. Bandeko na ngai, Paul lelo naloba na bino makambo boye, eza parce que nakutana pe na makambo na ngai. Kande baloba olendisa mutu nzala, okolendisa mutu ana nzala te soki yo moko oyoka olala nano nzala te na vie na yo. Les amis, moi j'ai été victime à plusieurs reprises. Ya ba pasteur ya mabe, ya ba kisi, ya ba mankioniste, ya miyibi, et ba sakana nanga tellement, ba yibanga, ba fionanga, ba fibanga, et na mawa Nzambe, tu as se ressaisir quelque part quand le malheur est bon. Yango nde mutu sali ke lelo oyo na lendisa yo. Parce que ni tete yango tamso na ngana zape na makoki te ya ko sunga yo na makambo na oloba. Bandeko na ngai bazaka très dangereux. Tant na oloba no très dangereux, nazo loba très dangereux. Yango monisi a tout intérêt ya développer intimité to pe relation na Nzambe. Ya osambela mingi. Et puis oza na capacité oyoka mungu Nzambe. Et osunga yo. Pasteur Abeli Liboma en pleine convention, s'il vous plaît. Ba retour ya ba kisi o bazo kenda ko simbaka. Lelo ba jeune serviteur e bele bateki ba amna satana likolo bisengo mokili. Nakamwaka mbongo ngo combien? Nakamwaka kisi yango ya lelo bebe. Kala ezaki so boyoki mutu ana kisi vous sentez penza ka ana kisi ko. Mais ya lelo bandeko kokamwa. Tomona na biso mbongo ngo te. Tomona na biso bozu yango te. Ebele bafutela bandaku kokamwa yo mutu simba kisi yo futela ndaku. En tout cas nga elekela nganga na yebi na tango akala muso asimbi kisi na ndaku na ye moko ya ye asomba to atonga. Et mais malheureusement aujourd'hui makamto mona makamususu. Ba jeune serviteur ebele surtout ministère prophétique mona makambo. Ka po monaka. Po ayokaka po lobana batu makambo. Po batu bayela yeba mbongo. Ebele bateki ba amna satana. Ebele bakoti bikota kota. Ebele basimbi bisimba simba. Botala makambo boye vraiment. Une telle personne est sili. Parce que tant ba monde des ténèbres beli sa mutu liboma. Bazwaka bo moto mutu wana ba emprisonner ngo. Na miyende nga zana pende fonzamba yo kele mawe. Na bonzambe na yi. Asala en sorte kabiki sa yi. Sinon te les gens qui ressemblent te li fait le sang courbir. Donc il est tel qu'il est là sur la koufi. Les gens qui gauche ni droite. Tala ba danger o batu ba ondima ba risque o batu ba ondima. Kana kombo ya renommée ya gloire ya mbongo ya mokili pe makambo na yango. Et pourtant Bible ezoloba na biso n'aimez point le monde angaye ni ce qui se trouve. Celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu, dit la Bible dans le livre de 1 Jean, je crois dans le chapitre 5. Muto komi komisa master ya mokili aza ennemi ya Nzambe. Les amis, le monde c'est un système, c'est tout un système. Le monde. Ba munio soto komona o miso ko sepela nango. Mais ya mabe, c'est ça le monde. Mode est un monde. Le bon mona homosexualité so battre plein même si na niveau ba serviteur de Dieu. Est un monde. Bible zolo ba n'aimez point le monde. Ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali, vanité de vanité, tout est vanité. Sorozui gloire à Dieu, sorozui te pambola Nzambe. Car tout ce qu'il fait est bon, dit la Bible. Nzamba injuste te. Et c'est mon eza bonheur à mutu tout. Eza likamba ozala patient. Père ozela tana yo. So moment no ekoki mutu okanga lipamboli no azate. Malheureusement bota mambo zoleka na mokili yo. Bota mambo zoleka na mokili. Likolo ya bisengo ya mokili. Esali pasi komona elenge mobali boye. En tout cas eza mawa mingi. Nzamba sunga biso. Wana ezaka ebandeli tokomona ya bandenge na ndenge parce que Nzamba continue ko exposer yango misala ya satana na baza ya satana. Bandeko tokomi na biso ko shite
pasteur abeli liboma en pleine convention bakisi bepesi retour basala na nzambe te hein? C'est qu'un homme aura semé de la Bible le moissonnera. Toi qui au son de ma voix na ebite marmoni ozo vivre et zoko memelo ba makanisi moko boy ya okino kosala mabe kosala mabe te. Jésus est la solution à tout problème. Je sais pas c'est quoi ton problème. Eza nini elo mo bana koluka to kosenge pa nzambe eke elo wango ezo umela. Eza nini libala, eza nini mbongo, eza nini maladi obika te, eza nini mambo ezo kende mabe se mabe. Eza nini Jésus est la solution. Je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Que le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, puisse se manifester et te donner la solution à ton problème. Ne te suicide pas. Parce que donc au rendre la situation plus pire que les cas pirates. Yeba que soko mibomi o mettre fin à vie na yo. Bible zolo ba mutu nyonso a mettre fin à vie na ba oboye na moto. Donc quand tu te tues, tu te suicides pour passer l'équipe. Yeba que pas sûr que no mona bisiko que no eza ba millions de fois plus que oyo tiki na mukil. Donc moi comparer ngo ezate. Comme bomate ya comme ça mabete o mela kisite. Yesu anzambe aza capable. Je vais prier pour toi. Zoaka loboko na yo tiango na tolo. Na bondela nzamba lola apeso kimia. Na kombo na Yesu pe sengo premièrement. Merci Seigneur pour la vie de toute personne qui va écouter ces messages ou encore qui sera au son de ma voix. Puisse le gana komi moni sana vie na ye pata tole to nzambe. Je demande la paix du cœur dans la vie de toute personne qui suivra ces messages. Nzambe yo yondo yebi problème, to situation de konanga mon sito ya mobala zo traverser. Tika o se manifester le la solution. Na bon nzambe na yo au nom de Jésus. Nzambe eloko eshapaki ezate. Sembola loboko noza mukuse te pona ko bikisa. Nzambe bikisa maladi. Nzambe pesa mabota. Nzambe pesa mabala. Nzambe pesa esengo. Nzambe pesa kimia. Nzambe pesa lobiko pe longa na kombo na Yesu. Osangelama, oneto mokuma parce que za nzambe mo ekilo sambo. Na tondio na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bande otokomi na biso na suka. Nzamba pambolela nga bino. Ka ndei na alobaka. Tomonani na prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup. Je vous aime. Mère Dorcas, la grande dame. À bientôt. Landaye, tangaye, yaya image bozali komona boye en pleine campagne évangélisation pasteur yemoko organisé yaya pasteur ki welewela kota zamba mabe abima boye mabe landaye tout la musi yasa bandimi bakati ke pasteur ju molimo jo kande pasteur akomi na ye ki welewele tele bien landa pasteur akei gauche droite a tourner akei yewana krik crack akei na minute ya kotanga na makolo sapato longwaka te elongwe abwaki oh bamdimba otale kaka oh pasteur nini komeli mususu na minute kotali likola katafal ke woso amati likola katafal ye wana bandiko bina landa atali bandimi tout la musi ya zalanda male mama le mambwa male mama le mambwa male mama le mambwa mama ye wana kwa yakate akwai boum ese bukana mbongo talaye shit akei na zoplo ya phénomène oyo toyebi te benga nini pasteur en pleine campagne d'évangélisation pasteur akomi na ekiol kiwelewele toyebi te soka mileki masanga makasi to chincha pato nini toyebi te ndeko na ngai en tout cas ba image bozali kosala kitoko te komona ba pasteur modèle nini bazali ko se comporter liboso bandimi toyebi te tokobenga ngoni ya zuli boma to nini ezali pasi ya pasi makasi. Benedict,